Bonjour Saline, abandé kono soba Rolanda biso partout dans le monde, une émission na bino bolinga mingi découverte na kati ya Top Africa News. Émission où ils allaient présenter par Kevin Fatek FTK, la conseillère de la presse congolaise, la dame du cœur. Voilà, émission découverte sali descente na quartier qui y a là na cité Yankandu. Quand on est constaté, tout ça la nationale numéro 16, nzela we mabiso na ngeba lefu ngidinga kimpemba et comme ça biso petit na Angola. Voilà, toi quand on là ba imboka par rapport il y a ba difficulté ba kuta na lango et ça quartier où ils ont la katia qui sont na cité Yankandu, mais du moins ba vivara vraiment ndenge bande ko mususu ba vivara te bana ba difficulté ya makasi oyo tokosola na bango moko ba mekampe ko expliquer bino comment est-ce que ba vivara awa et puis ba difficulté ba kutana lango. Mais du coup je dis un grand merci à mon équipe technique grand et costaud, mon équipe technique bien sûr grand et costaud. Merci à Bruno Binonga Herval qui est derrière la caméra, merci à Serge Mba qui le mannequin, le monteur le plus expérimenté et un grand merci une fois de plus à mon boss Johnson qui est le garant de la nation. Viembembe, le pasteur son Bible, Tottenham Boy, voilà. Tous on compte toujours que ça la musala. Voilà, to kosona ba imboka kala mingi te to kutana bango, to pesa bango micro, bango moko vraiment baloba et puis biso to commenter après maloba na bango. Mais déjà merci na babebe ya Top Africa News. Ba ebala na biso, ba eba solo na biso mboka kitoko et pas yopna komona bongo Mima Makombo chez Mima boutique, ça dit sur l'ingo soit bilamba ya bien, bilamba ya qualité, à travers ces accords moko chez Mima boutique. La bosse ni pété Hortense, maman la Gemima, Mireille Makenda la fille du roi, Magilove, Poli Kifasima, PDG Papi Kabouikou. Thomas Sobouya, très important, la pêche au Ambo Sebele, Patou Samba, Edi Keto Yaba Edi, Jenny Ekila Tenda, on a pêché au Bambo, t'es vraiment ébélé, et Nabosani Pété sur Mafuta, conseiller spécial à Top Africa News, Pimboyo, Angèle Avozo. Ça dit, bon temps, bon souffrir, moi, m'kié, y'a Royo Kabakomola, parce que Bangonde vraiment. Bazalarana biso bangonde basutenaka Top Africa News maman Angèle ya Avozo ba mbote belé na ebi que tout ça vraiment ensemble de loin de tout cœur. Voilà, tokende to solana ba imboka. Monsieur Loua Ontaka Emedo, naza chauffeur mécanicien. Voilà, papa Emedo, okoki ko yebisa biso nini par rapport ya quartier oyo qui ya là quartier Zali et boza la difficulté nini oyo bokutana nango awa. Justement, nous avons des difficultés à propos du marché Nabiso. Puisque avant au somba et l'okofo matakana nous tina parking c'est plus loin avec beaucoup de risques. Bon, à part ça, la promesse est belée depuis l'obéla que non, il fallait faire la marche jusqu'à aujourd'hui, suite moko et zalakate. Jusque là, tous fournir des efforts d'une façon là que bakonzi bakoyaboy o ba honorable ntela koyaboy ba promesse yangwana tozo le mana ba promesse ango ba mama bazo teka na balabala avec beaucoup de risques ceux qui camion sili frein et ba pente eza awa moins d'erreur ceux qui camion cédé et quoi eli population ozomona ke eza mala monter c'est plus mieux marché ezala na kati bango bakonzi ba ya ba poser lisusu ceux qui pierre mususu pourvu que population na biso bazala na esika moko même ba pavillon ndenge basala na Mbanzangungu na marché central ya Mbanzangungu pokuna ezali bacha ba pavillon wana atambule beti osomona ke population ezobomba manakati ya ba pavillon wana yango wana na lobby toza na regret mingi d'une façon là pour na marché et à part ça nous avons beaucoup de regrets pour na électricité. Courant tout ce monde là bapoto les cabinets apparemment awa courant exact mais bapoto ali. Bon maman na ebité lisumu nini auto memaki awa na kiyala pour courant les kaki biso neti na mopepe. Puisque voir même il y a des promesses ba honorable bazo ya boy. Oh non, wana ko ya boy. Oh d'ici peu de temps tozo ya ko poser transfo. Mais jusque là nanu to monité yangwana to lobaki ke à propos ya courant lokola lumière exacte a biso na kati ya kiyala
miyibi pe bazo profiter na ombrage wana pendant la nuit bazoya bazoyiba bantaba banda kwa batu kofongola donc ekomaki kutu donc même yo moko na kati ya ndako na bobangi puisque ba criminel la majorité à 100% bazoko se baser toujours na milieu ya Kiyala puisque awa voilà courant ezate surtout pour un problème à courant donc tozana bobangi voire même ceux qui 18h 19h ebeti potinda mwana ake no somba eloko na coin na bobangi voire même bino moko bakonzi bozomona ba événement ya koyiba bana ndenge baso yiba bana voire même ndenge moko biso ba mikolo ndenge baso yiba biso kabriske kaka ba enlever yo ya mwana tozo senge pa bino bakonzi bo meka un peu ko résoudre le problème ngo bo vanda un peu po bolongola biso na kamwa mawa o ezalike ya marché na problème ya courant. Mais balobi ke yo mo posa ki victime ya ba criminel au risque qui ba agresser yo et pas ba criminel au kutana na ba. Oui, justement, c'était vers le 2 4 mois nga mama abela ka partir à Mandangungu baye na yeti na Saint-Luc na banakolala na Saint-Luc sima nango sikoyo ba miyibi avant kutu baya kokote baya koyiba nga bantaba nyonso liboso babimela kangai vers 2h15 minutes avant na kende Saint-Luc 2h15 minutes na moni mbwana nga azoganga natala boyenga na zui torche na chena Porsche na poche tangu na fongoli kaka porte na torche boye na moni 6 personnes bien masquées simanango nazo torche nazo tuna bango banani wana ni réponse balekani banani wana ni réponse simanango après 20 mètres babaluki mibale babaluki directement bachenga loboko boyeke maître zonga ngonga na yo nano ekokite bazongi sanga après 10 mètres bazala na des armes plus flèche mokoli konga moko donc na zonga tini na lamuka na 2h15 wana na kenda yo donc na zwanzela directement tie pas président des jeunes Prof Ntimba na 2h15 wana na yebisa Prof Ntimba nga voilà il y a des criminels ici donc tela ba bimeli nga boye na boye donc ne na souciat mais Prof Ntimba tango yebisa réponse apesa nga comme bango baza na ba arme na souciat arme moko ka ezakuna moyeto attaquer bango ezate donc na katana mbala moko quelle que soit votre force donc na lembaka simanango après 1 mois nga na Saint-Luc baye ko yibanga si ntaba oya valer bakangeli nga na ba locataire nanga moko bayer bakangela nga na singa moko ezalaka travailler singa mpunga kaka oyo na kadena teme na singa kaka tous les banda kunyos avec beaucoup de regrets à cause de quoi qui provoque ça à cause de la lumière tozangi courant nga pena fanda kana kijana nga komona nga metre kiyekus biso batu to somba ene gitar awana wenza kebaya kaladia nga mutu na fongola marché wana siko kombo ya kebaya kaladia kuna lingale lingolo ba kebala mobali na c'est ça te za bongo te soki to pesa kombo wana to pesa ngopo so to bi kebaya kaladia ku na lingala eza kebala mobali na yo batela mobali na yo voilà alors pourquoi on peut ça kombo wana to pesa ngopo talaka basi baza koto baza basi andumba soko tiki mobali bakozwa ye ya solo wana eza ya solo no mama bondimi ke makamba lobeza ya solo eza ya solo po soki ezalaka te mais to pesa ngote en plus bino bakonza mboka fo boyebelaka biso tozo souffrir ezala ba poisson ezala biloko nyonso ya kolia et mati fort en plus courant ezate bakuluna batondi bamiyibi bakome belé donc ba vayu pe donc pas moyen ezo simbate yango to lobe pa bino ba mikonza mboka ba sous pe baby maya ko baezate ba timola mwa ba mabulu moko boye mwa ba bido ka otondi si bido wana ozo soma ngo bido moko 100 francs est-ce que pas bino ba mikonza mboka eza erreur o eza erreur yango pe to soma ka développement e kota na kati ya Kiyala po ba petit bazala même moral na moni lisusu makamona ko lobeza te etanke nga komo na nga junior na wita masikela nga mwana kasa dengu nga mutu na fongola marché o aw siko to senga développement po ekota na kati ya Kiyala depuis fongola marché là jusqu'à présent ozomola ndenge nini ezoke de bien to ezoke de bien mingi
marché so kene nango bien mais à part ça biloko ko lia mati sigre auto banoko soma boîte na 200 yo komi siko 300 café komi boîte 500 francs oya 100 francs kuti tikala kili souté joka auto banoko soma na 50 koma ki 100 francs donc to vivre ka na passe c'est que yango to senga et pas bino ba mikonzi mboka soki par exemple volonté eza bo fongola bo loba bino na bino ndenge bo zalaka pombo ke zala bien sans quoi biso to nyoka mapena na kati ya kiyala jour maman alors ko se présenter ngai naza papa makule mutu na fongoli koto nyonso do mboka nyonso ozomona eza nga mutu na chaki pierre liboso po koto yo ekoma boy pa yonde mutu otaki première pierre a na quartier Kiyala alors quartier Kiyala ebandi wapi pe suki wapi bon quartier Kiyala ebandi do Kiyala nanu ekeboy ebandi esika toza ekeboy donc précisément eza ki mwingu ne bandi kuna biso toza na ki mwingu donc référence entre ki mwingu na Kiyala alors donc toza boto na milieu entre ki mwingu na Kiyala. Voilà, alors depuis otia première pierre yondo mutu fongola koto yoti lelo boye ba difficulté nini ozokuta nango pour na développement ya quartier Kiyala. En tout cas merci beaucoup pour la question. Donc première difficulté toza nango toza na nini courant ezate siko te bakate na ngano wa est-ce que courant ngo banda flama tika ngo ti lelo to bakate soki bakabola ba quartier o ekozala na molili na ba quartier ekozala électrifié po nde toza bo basinga eleka boy ba promesse tozwa ebele tala ebele ba député ba ya ba prometa biso mai na courant mais on dirait que tu comme la ondeti li pâté donc et comme la on li kamali seki alors tu es bagaté est-ce que courant ngo pour ekota il faut que zalana nu mutu moko atanga ou bien ndenge nini po omoni ka moi singa ona simba ki oyo donc tozo débrouiller kaka ba panneau oyo bozo loba o courant ya sika to kuma kana na ba panneau abondeti ngana zwaki pani ndenge zaboy zwaki pani ozo ke luka obongisa na luka na ke bongisa est-ce que nebité pendant na cadre de développement o esengeli boye ou bien ndenge nini tozo kaka bakura mais kura eleka nango awa ekenango ti côté ekenango biso ba bénéficiaire ya kura te bagate soki lisumu nini to mema siko awa pona likambo etali mai balobi na biso mai awa eza pasi ba mabule ezaka mibale siko nde toza na elanga boye bozosala ndenge nini vraiment soko ketala mai o batu bazomela na mawafo esala yo mais lokola nzambe alingi biso mingi tozo vivre kaka na ngolo ya nzambe donc to senga ba mai mbale bele to senga mai ekomaka te siko toyebaka te tokosala nini po tozwa mai ya komela. Voilà, et tant que doyen ya quartier na benga obongo parce que yondo mutu ofongola koto nyonso nini okoki koloba na bakonzo bakolanda oba bakonzo bakolanda oba obaleka awa ba prometa bino me ba réalisateur bolela tellement trop me basala elote nini okoki koyebisa bango bazolanda senet moment parce que kala mingi tia ba propagande ezobanda élection ezalo yebiti. Voilà, na yebi, merci beaucoup. Donc eloko tozo senga to sengi na soit nini homme d'état ou bien député moko boye oaza penza na bolingo ayebi ke penza peuple ezali alingi ko vivre na peuple pe alingi ko zwaka moi quelque chose ata voix asunga biso nanu kota mai na courant ezate ke tangu kaka banine kokoka ba propagande kokoka oyeka moi Polo Thomson boye en tout cas ko simba te mais muto aza penza na souci ya peuple to sengi penza muta ndenge wana ya po ya kosalisa biso awa biso pe tokokanisila ye penza tokotika ye bongo te vraiment. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Veni ba Kwabena toujours na kati ya quartier Kiyala. Mais bazo déclarer courezate. Bana courante, courezate na quartier oyo toyo komona machine ya fufu. Ndeto ngito sola wa mukie na ndeko na biso kolo machine a expliquer biso nini oya utilizaka. Pour tes machines ezala et travailler et servir pe bandeko oyo bana besoin ya oya konikisa fufu. Bonjour ndeko na biso. Bonjour maman. Okoki ko se présenter? Comment on a Noël? Ça aussi bangala simbelo, ça no très calme.
Comme on a Noël. Noël. Donc on a la machine à foufou. Quand on court ezate, on utilise ka carburant ni po ete machine na yo za toujours en marche. Biso utiliser na mazout. Ah, vous utilisez mazout hein? Sikoyo soki osombi mazout oyo ko tiango na machine ebandi ko sala o futisaka bato combien o baka onikisa fufu. Bon, fufu de zoara bassin 1500 cantine 300 francs. Mais rendement ça la longo bien. Bon, et pesa moi bien mère. Siko nini oyo ko senga na bakonza mboka parce que ya des foyers mo carburé comme a passi. Alors nini oyo ko senga na bakonza mboka. Bon, si na biso eza pena boko tile biso pena courant par do pena pour de tiga makama majuti pena dozana souci courant kaka courant nan. Vraiment. Ko ba difficulté ni nokuta na nango na mazout parce que des foyers mo bo monter mo e komaka et comme moi kilo pour la mazout alors nini oyo ko lo bala dessus. Bon, biso pena do na souci courant kota pour majuti to sala ba manka fort courant to go futa na par mois 25000 20000. Bon, wana pena dozana ngo souci pena majuti lemisi biso. Au moins à fin du mois, je mbonga muke pena talaka ba musala boye pena moi bakoko so ezanga kate to sa pena courant ekota pena ekota na giyala. Siko pola yo kolo machine exige yo opesaka combien par mois ce qui bien par jour ce qu'on est ici. Bon, biso na 5 litres somme on a 13000 versement zalaka 40000 à 5 litres. Na 5 litres chaque jour. T 5 litres de somi bongo kaka ko ninga panda. Donc si 5 litres aussi là faut payer ça 40000. To pesa 40000. Mo se retrouver na yo. Bon, muke ka mama soki mo ba fufa ma ezate to zwaka mo 10000 za wana to zuka ka sifika ka mambo enga bana na poko. Vraiment merci beaucoup. Merci maman pena sepeli fort. La République démocratique du Congo du nouveau à Kinshasa. Bona kotonga banda kuna bino solution et mon bangela usine ADK construction usine ya bana mboka. Bona fabrication ya ba briques argile mélangé na ciment eco brique dope interlocking brique yoka elengi ya brique. Aucun design, pas besoin de peinture et se protéger de la température. Brico Moko très durable. Eco-brico, mon bébé Asika. Adresse Zakaka Moko, quartier Kipoko, commune en télé. Oki Okomi l'avenue Moyembe, Ozamobimba. On a pris Angemu Sinzaki Mwena. Eco-brico, et ça moins chaud na Primangondo. Pour na contact na Kinshasa au Bengi Messe Platini na numéro Oyo plus 243 81 53 60 618 à Paris au Bengi Nana Kiesa plus 33 622 32 10 16 et Bongo la Londres ADK Construction plus au 44 77 53 60 58 39 email ADK Construction @gmail.com ADK Construction mon pépé ya sikae pointi quoi mon côté dit ma vimpi mboti finduelu kubela kaka ye nyan song minchi yo yibetu nchimvimba lukakulu lumambambi toma ga toma faka ifwa mbuta fio tingina mbuta ngene ngeke doyen una fe nkiki salu sala mono enseigne maladif bola ko epede mo selentseli disalilanga nze imboti kyali nkenda kesho kyundiri mangengi mpasi muntima mataku nganga mpasi nsibeti butubutuka ikeri kikala hali ya yokwane banti babo kasi ne mama masobeli bonsu yela betu bantu talama nankentu nondwelo ogwinde yele dipusi di alupangulula mita matoko sima jungana makamino sima kuisa ibonsu beti daka kiali yifati mona kinteti madimba dia numéro 1 Gonsi tomini betu ba madimba dia tu yirigimo que ça soit Kimpoanza que ça soit ma hymne national mona betu kansi kintoko bagi unan lady betu batamona gatadi mpasto mona kurankat mumpimba bonga okoteli unzomo kutuka ki ufati kali bunkute
Mudambi fait sombre. Buna kiari ki mosa mi singa mo me sumambi. Kuni wanda ba lutisa singa me. Singa mi luta. Bugira me ki mona ko kele mi mona ka ko makoto waiwa. Kise kintangu beti le bakale mieri bon so ba pang ko la londi. Masampasi. Munu bi kuma milier yo batagme. C'était milier microbe. Akone matanga makala tout beaucoup d'histoires zingul. Mais les qui total no masa ba ba timini mabulu bata baka mbongo et c'est regrettable. Masa batateka. À quoi bino? 500 francs, bana 200, bana 300. On kat. Buna kwetu ta kwende kwetu kwe suki la kiadi. Butu telemene bu. Kwe kol ku kala masa. Ki ye kutsundi. Masa bakanga. Kalabona école. Buna kiki konde réside zo ka filabetu masa koko. Si min susi bana balongo. Ande okabeli ntimbe, kabeli ya nzusi. Bu betu kulukunkando tuleme. Kulankando okay. Oguzi ku betu kiali nkende. Le tala ombele, le filmer le monde en foot. Tutakwa bantu batakwisa bengi. Mo mesu bonso bibela muno kana kimono megwa iwavo. Milier beti kuma yimbi. Insécurité milieu yebetio. Bu muko katwa ka wele kuna parking mo pipe. Siku lenda ko kititu. Woku parking yidi mukuisa ko kititu. Kitulomeli. Lumweni nzile bulise. Tumweni enkenda. Tiari enkenda. Veni bifritele mapoema akuluma mpasaka. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Ngaye, nane na yebite, jombe na yebite, kasi na zondi mela. Bonjour maman. Tu es au talon à l'Iboulou au Simulsa Awa. Vraiment. Alors expliquez bien non idée on a au Simulsa l'Iboulou ya mai Awa et bandara nondeni. Kasinga moka explica yanga moka etinga poto zo mona pasa na kiyala yango wana zumu tuna futi mbongo wala na dobia tina ngale bulu yango wana zo e debiso na mboka ya kiyala ezo suwa biso. Libulu on sko bisike ezali eza lupango na yo moko. Lupango biso moko lupango na bino moko. Comment inde batoka ngo basomba ngo pe combien na bidon? 100 francs ka bapesa wa 100 francs. Bidon 5 litres be 25 litres. 25 litres 100 francs. Ya solo. Siko ndenge to kotinela ngaboye. Ba mai pe dimna na libulu ti. Siko bosala ndeni. To chaka bongo kaka bazwaka bongo. Bon mai so ekauki bazozwa malema. Kawakate. Esila te. Siko ba mela ngo yango wana fale na somba sima na mbongo fale na somba sima ba kule beton kasi na kanga ngo na chaka pe mungwa bakisi na chaka. Au tretarango. Na chaka bakisi. Do ba mela ngo sans problème. Ba miso ba mela na bango te ko lambela ko sola bilamba ko sola ba. Siko nino ko yebisana ba konjamboka o ba olando senet moment parce que yokutu ozui likandisi ya kotimusa libulu ya mai pona osunga population nyoso oyo eza awa na quartier oyo alors nini oko ko yebisa ba konjamboka o ba kolandao nga mona ba kamna ko lobate na mona ate makamo ona ko loba. Il faut loba parce que ça va difficulté au lobby faut somba ba ciment et tout alors ni no ko loba la ndeko ba kolanda ide na nga ka mo tinaki na soma na nga ciment na tongsa libulu na nga ezaka propre pour bande couper bazo ya ba mela ba mona ngo ke bien. OK, d'accord, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour maman. Mwani e bido ko tukuri de bido nge. Ano kunzo tukuri ngi siteka masako. Quartier ki quartier. Adio ke ki quartier adio ki masala. Yala abunge ki quartier. Munu ki yala me avenue tête. Avenue tête. Ko bido combien? Bido 100 francs. Donc votre cas bido 100 francs. Bido 100 francs. Mayo o melaka ngoto bo lambelaka ngo kaka. Na pasa mai to melaka bongo. Voilà alors nini oko ko ebisa ba konzamboka ba kolanda biso. To sala posa ba konzamboka ba mona paso to mona pola mai ba soutenir biso pola mai.
Vraiment, ne bosokola rango pe bino bana basi te tozala exposé pe na ba microbe bosokola rango ezala nango passa. tosokola yango ka bonga moso mikusa tosokola ka bo mpona pasa mai. Deuxième. Deuxième primaire. Muki ekolo tangila. Epe maba. Bakili mu classe. Wedi mu classe. Deuxième hein. Ah, anginza wiza. Ngede to tanga utanga muki classe una. Quatrième. Quatrième. Quatrième primaire. Wedi mu cinquième hein. Ako utangila. Epe tu. Ape epe tsundi ako ikala. Eku. Muki quartier. Kizeyo. Ngi kolutanga kuze quartier kwa. Ya. Nzawiza. Ngi mu classe mu classe na mu 3e. Wedi mu 4e. Combien de pourcents ubaki? 50. 50. Ye pena mtaba kama kaka leki nzela. nazondimela kaka patience ngai motema dukuduku mpona kolinga ye ngai motema nyamunyamu mpona kolove ye alekala mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye bon amour ya Johnson Ketoué I love. Bonjour maman. Voilà, tu as la concession na yo eza na kati ya quartier Kiyala. To Boutadi. Kiyala voilà. Alors to kutana ba imboka to solo na bango ba difficulté ba kutana lango notamment mai et puis courant insécurité mambo ebele balobi. Alors papa Masamba nini oyo ko bakisa likolo? Oui, insécurité wana koteza nango partout e kozanga te. Problème susu vraiment za Kiyala libose zane courant. Ya mibale zane problème ya mai vraiment na Kiyala soki ba konzi ba intervenir te kozala problème. Parce que ceux qui botali ba melaka mai ya mabulu ango peza protéger teza elibanda bato baleka kama mikemi ke soki kamwa mai ya komela soki bokepa na biso bokomona matanga na tongo basengi bakoti na matanga wana kaka bavanda ke komona mutayaki 6h ti 11 source hein. Oui, kamwa source ya mukemeza na pression vraiment makasi po ba perte za ne ebele surtout biso to chaba etambo ba perte za ebele wana vraiment bakonzi basala makasi basunga population ya Kiyala kura pezate. Net biso aiza projet toza na posa kura toza na posa makambe bele po tozo sala ne pisculture tozo sala toza makasi na koboko loko teka ba eleve bana mbisi bangolo pe plus tard togo sala closer mais pona ko sala banini wana nyo sezo senga électricité toza na basoso siko basoso ngo zo senga pe bocha ya ku vez bocha makambe bele ko senga courant yango wana soki ba cheli biso courant vraiment ne ko zala malamu vraiment mais mai ne ba bosana te vraiment mai ba bosana te. Alors bambisi wala boteka on peut combien? Moi na toteka ka 500 francs ça dépend ka ya nombre soki nombre za ka moi likolo toko kitsana biso mais ngolo ne to clarias toteka ka ye moko na 700 francs. Alors idée wane utaka wapi? Bon nazwa idée wana sima ya covid nena monaki kamwa passe kotaki pona ndaku nanga bana nanga bazotanga bon naza fonctionnaire te naza na place moko na kozwila mbongo te yango navandaki natali ndeni na kosala vraiment po bano batanga soki na kote na makama manyoke kozala pre en tout cas difficile yango nazwaki idée que non fona sala eloko moko ezaki ata babengani mwana na classe en tout cas na ke na zwi eloko wana na teki yango très rapide yango makanisi eyelaki nga nasala baetan nasali baetan natekaka bana mbisa en tout cas soki bato bayeba ye koluka vrai bunu ewiti swati kibambi secteur fuma kibambi vrai bunu vraiment ba bunu rouge en tout cas okokuta ngo epananga mais ngolo ne to sala ka manœuvre soki commande ya clarias se côté na sali manepo e closerie te yango to zokene na buli wana na makanisi wana soki ka moi soutien pe un jour ekoki koya na bakonzi to lancer pe loko les ana Top Africa News. Biso toza ba jeune moko tozo luka na biso makambo te tozalaka de temps en temps kala mingi te tozo kotawa tozo sala musala na biso tozo lukisa na biso mais problème ezaki ne soutien pona ko sala closerie posa na nga eza dans 2 ans lokolo boye bolobe pa masama toza na posa kilo angolo omoni boye abangolo ezati mais na kozwa bango rapide ndeni na kokoka te foko bimisa mai nyos tout nzoka nazaka capable ko sala ba hors sol ba étant hors sol
batongi yango na libana neti boyeba mama na longoli na esengo wana mai eke na zuili bino ngolo na pesi bino mais ezosenga bamoye mpona kosala eclosere eza moya 5000 te mpo kosala ndako baeta na kati ya ndako makambo ebelebele l'électricité eza te fo koluka bapano bamoye ebelebele yango wana tolanse mpe na bakonzi oyo bakolanda biso bayokela biso pe mawa parfois bazobimisa bato na hôpital c'est bien eza mabe te na cachet eza mabe te mais neti baprojet ya boye soki bosungi biso dans 2 ans ye asomi mbisa mai oke olie osali boye soki ezalaki na ba 17 heures mbele na peshele bino me na ba heure oyo mobulu vraiment soki ezalaki ba 17 heures na linga na chandobo nakozanga ta mibale te yango tosengi na bakonzi oyo bakolanda biso toza na kiyala toza na posa tosala projet ya makasi eza mabele na biso moko yanga moko surtout naza na bato basalaka awa eza facilité ya kofongola etan neti fona fongola a etan fona fongola a moko ndo bandi boy eza nango vraiment bilanga te tozotia biloka 3 mois po tozwa nando wa tolongoli tosali ba voilà mais ceux qui eza na bato vraiment bakolanda biso tolingi koyiba te tolingi kosala kuluna te mais tozosala boye po tosunga bato pe basunga biso bana na biso batanga yoso mambisi po kendo kolia kozalaka mwa bien net boy Thompson eza te mais pas nanga soki na che vraiment esprit elanga te na longola mai mbise kobima si bakoza na besoin ya koya awa alors numéro na yo eza ni kopesa bango numéro bakoki kobenga yo po bazwa bosolula makambo o etali numéro nanga eza 089 46 79 141 89 46 79 141 en tout cas maman tosala ecloserie tosala nete bangulu baza a po totia sécurité bandako wana esila ezosenga makambo ebele biso tolingi kosenga te tomonaki te pesanga na tiana po te totia na mosala biso mpe toteka ndiko balanda Top Africa News émission na bino découverte oyo ezosalela bino musala donc bo s'abonner massivement bokozala dessus te hein, parce que tozana toujours pour osalela bino musala et je crois que bolandi baimbo kandenge balobi ba leli na micro ya Top Africa News par rapport ya ba difficulté oyo ba kutana lango ba konzamboka ba député en tout cas partout au koleka boza ba cible ya population parce que boloba tellement trop bolaka bango mingi ba promesse non réalisée et voilà risque parce que niveau ya kanda ba nango niveau ya détermination ba nango soki boye na ba polo boye kana biloko olia po bo flatter bango po bo bondela bango ba voter bino ezala moi passe vraiment et oza bien mingi makambo obolaka bango bokokisa yango pe posta la bango bokokisa yango ekozala bien mingi parce que babanda kolela lelo te babanda kolela kala mais balobi balobaka na bango balelaka na bango balonsaka ba message mais apparemment baza abandonné baza isolé et je crois que ba message ya baimboka ekomi et pas bakonzamboka ekomi pa bato bana mitema malamu ya kosunga voilà biso Top Africa News en émission découverte tokitaki poto mekampe ko solwana bango to tamboli ti bisika mabulu ezali bazulaka ba mai eza protégé te surtout biso bala basi tozala ki exposé hein tozala vraiment exposé na ba infection ba maladie ya ndenge na ndenge et ça livre moi pas si pemawa et déjà je dis un grand merci une fois de plus à Bosco Makengo le vieux Muntandu levé Muntandu na kati ya Allemagne et na bosanité vient na ngai Brinondo ngala de Bundes ça dit ye poche lobaka quoi voilà tango la karapa salaka voilà na bosanité Willy Kalamba futur député honorable respect na yo honorable na biso ya kikuti ça dit bala kikuti confiance pe fidélité ezande la maboko ya honorable Willy Kalamba ça du futur député to pc déjà lenga combo voilà pour ça la vraie pe na yebi ke lenga osola bien asola peka bien la population qui quitte et vient la ngai Claude Meta voilà
Claude Meta ya ba Claude on a vinanga à partir ya allemand on a pêché Wambote Belé Willy Salumu de Colonne Kolobundeso na pesi bino vraiment Bambote Belé de loin de tout cœur toza là pour na osala la bino musala voilà awande to sukisi entretien na biso ya mokolo ya lelo mais bo salate bo s'abonner massivement. Vous s'abonner massivement à Top Africa News bokozala de citer merci une fois de plus na équipe technique oyo tozala kina yango merci na Breno Bino na Herval azakina sima caméra merci na monteur Nabiso Serge Mbaki et clan de spécial une fois de plus na Johnson Keto le garant de la nation Vembembe Totenay Boy le pasteur sans Bible ngala benga ke coach Big Boss voilà d'ici là portez-vous bien bye bye. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Keto I love Romain Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto Yokota nga motema vraiment yezo indaye Bilivu muka Tonga bokwa butu wa mona yo ya nimenga Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango Sukali elengi amour Keto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme Keto amour na ya vreme transforma motema nanga na fo ya ko déplacer bangomba motema nanga na fo ya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love Keto umela bijou mulamba nalingi nanga iseye nalova nanga iseye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe beniselanga amour Keto azala se kompene nanga tout le temps miami otakanga na litoye Ye kaka na héros boss Mukuna mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esi kolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Cyprien Ziro Bongolo Mata 7 comme na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvert maternité Nzambe ya sala Keto après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel Keto Bibiche Mandala Nida Madaka Provincia Nataba Bandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Johnson Keto ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé
na vera ngote ata na présidence nayebi ke kosima ye ata okumi wewe vraiment tokokoma bien. Félicité Nyongoni ata babandeli mokili 10 000 fois préférence peshwa nanga Joe Johnson Keto yamu Johnson Keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga. De mon vivant j'emmène Nazanga Ketoe Nalinga, nalinga, nalingi ye Nalova, nalova, nalova ye Na kraka ye Batoto, basi ba comprendre nga Batoto, basi ba yebinga bien Soki chéri na noyette Na belaka, Soki Johnson Keto akotite Ba égal malade. Jean-Paul Kalema Micheline Dioka. C'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tanga memanga na couloir ya bagu namela milk check namenia lelo kobosa na société ya samouraï nanda mwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki chéri na noizongite ba égal malade. Mikolo pena comprendre les sous-soutés osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomosola solaka boye okomo confondre faiblesse na gentillesse mingi sema kota bana mibali okomoluko devire maloba matoi bani ba bloquer yo tac orate amitié Raymond Ikoza Bio J'adore l'opéra Cyprien Bongulumata Z.0 Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pingakai Platini Banzusi Lekiamoto Martin Kambilo Tonton Lubamba Maître Chouamboma